Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise depuis de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, diaspora partout, confiance. La fidélité pour Pesa Mbonda Ekolo, édition Estikango et Bandi. La première thème, c'est semaine purement culturel. Purement culturel parce que tu peux passer d'abord un moment le 27 juillet, tu peux être en Mbunda, tu peux être en Tango Makasi. Et édition spéciale, donc il y a deuxième journée. Donc il y a deuxième journée culturelle, il y a Bangolé. Bon, on a commenté qu'il y a la télévision partout. Alors, tout ça continue toujours le même événement parce que la journée culturelle à Bangoli Bangoli est belé. Monsieur Baoutaki na province ya Bandundu, monsieur Baoutaki na province ya Kwilu na Bandundu, monsieur Baoutaki na kati ya ville ya Mangai, monsieur Baoutaki na kati ya Mboka na kati pour que participer à la deuxième édition de la journée culturelle Ngui. Pourquoi journée culturelle Ngui? Et ça qui journée au Bangoli, Bangaba ça va valeur culturelle na Bango. Bangaba ça comment est-ce que va sécuriser ça la bomoko puisque dans le Bango à chaque fois ceux qui ont mutu au va valeur la culture na yote c'est que vous allez mutu ko kufa. Mutu to zambe atiner na mokili, asa la culture oyaye, asa na école oyaye. Tout le monde a quand même Jésus-Christ abi kazali muyuda, ba juif. Et bon yo école na yo, auto to ba valeur pourquoi? Pourquoi oser ba école na yote? Yango Bangoli Bango abi que non. Mongoli to sikazali azala ozali na poto ezozali kati ya village ezozali kati ya province nini et sengeli ozala bomoko na bandeko Bangoli partout au bazali. C'est dans cette optique là que le procureur mwana mboka Paulin Mujene a sensaki Bangoli surtout le 27 juillet ba utaki de partout na Europe na ba États-Unis partout ba yaki pour que ba se présenter et pourquoi pas na ba grand artiste culturel ya Bangoli au bazakati ya Congo pe bango baki jamais ba rotika la musique té bazalaki voilà. Alors journal les journée aussi purement spécial na cadre toujours la représenter bino ba événement na malgré bozwa ki yango l'intégralité mais c'est to ke na ba détail boto ko na ba maman o ba utaki Bandundu comment est-ce que ba ko prester awa pe to solo la bango na tamoko mulai bonne comment est-ce que ba yembaki ba binaki ba pesaki esengo ya Bangoli surtout mais lelo oyo to si bende ko musu to sana awa ya utaki na ville bangai mais azali accompagné na Angui Folk, Angui Folk, ata accompagné Angui Folk. Ok, c'est mon aîné, ya Bangoli. Et protégera toujours et gardera toujours la valeur culturelle na Bango. Tout ça, bon, on a plateau, tout cela na Bango. Mais avant ça d'abord invité na ngai, donc on sait d'abord au niveau régie, bandeko Obazali, na makoya Robina, ma peut-être seulement mon zembo boko, la danse moko pour permettre que esprit vraiment ancestral, esprit culturel et qu'on soit quatre édition o. Ton zembo on revient après ce plateau, c'est parti la régie.
On va toujours continuer la bande de commandos sorti comment est-ce que ambiance des amis makasi à la carte ya plateau la biso la bande de Angui Folk là invité bakato ça na plateau autre solana. Je crois par là maintenant besoin d'abord première chanson et que betama pour que toko ta la ben ya édition la biso. Angui Folk, mande pole mojene, nambe Angui Folk, nambe yanda ilenge, mande yanda insange, mande pole mojene. De retour sur ce plateau exceptionnel, Yambonda Ekolo magazine d'actualité de FCM Noto Kenamno Likolo Makasi parce que les alikamba culture, les alikamba koko. Bon, on dit comment est-ce que prestation de Angui Folk, c'est la première spectacle là bango. Bon, c'est pas la casse. Alors, ceux qui bango le bazali, tu peux ça. Maman Angui est singer, voilà. Tu vois que la belle édition de la biso avec esprit ancestral la carte plateau on décolle tous allons aussi bonne santé. Nazamo bien. T'as la caméra à moi là, vous avez bien. C'est présenté aux anani pe comme nani. Zilime ementier nazolo baluma moka parce que na défendre ka culture nanga zilime ementier ndundu angui. On défend la culture na yo la qualité nini? La qualité kaka ya n'importe qui ou bien la qualité à mutumo bazana moi armo katenzo tonaï. Des artistes à défendre Angui
Yoyina c'est toi mi dilime un maintien des artistes à défendre Angui le côté musique Angui pour étant défendre culture Angui dilime ndundu un maintien. Voilà, à tous les gens qui ont basé belé, bangol basé belé, mais surtout bayebi kingol vraiment là, monter bayebi kingol moins difficulté, mais est-ce que tu as possibilité de sur la lingala? Au côté de la kingol mais moi lingala. Ngana lingala kingol mimi parce que eza culture on a défendre ka. Voilà. Au bandi musique yango depuis quand pour que les osala un leader mon niveau ya ko défendre la culture bangol et la musique. Vraiment ti qui mvue belé depuis 1978 et mi qui mingom ti kan mingi époque ntama donc yunsa qui est l'homme vient nous ngui ure impurju ampui musicien ami wazindi chapero ami wa depuis 92 le mi wani le 92 la ngui au point il la tout ngai ki mi mawo lo wa mi senga ka ngui wa pacifique ve alors mi lo nda sa qui est nda sa kira ngui yo yina sa to me ndindu ngui ti kan mingi wampi mera ya bula ngom wa sa eme wa bipolie pisia atuan kuma angwi seyimanye angwi seyimanye ayi wa yimi donc on va etodo angwi seyimanye ayi wa yimi donc on va etodo angwi seyimanye seyimanye Tizonko, mais t'es ah mon Dieu, on dit tebo, on dit voué, oye vraiment livre à ce que ça oui à l'andia. C'est yemaye, angui c'est yemaye, nkwene. Angui c'est yemayo, angui c'est yemayo. Ayi wa yimi ngenkwe va etoto, angui c'est yemaye. Ayi wa yimi donc on va etoto. Mama ikuwa kutiwatiwa aikuwa kutiwatiwe warikuwa kutiwatiwe ikuwa kutiwatiwa warikuwa kutiwatiwa sisele ware angwe sisele waro sisele ware sisele wa poro mote ateke ware ngela kangwa nimero ya luka nga luka otsunga mbam mama agu mama elienge kere kolu oyake onyo oyake atileva oyake ativ ikuwa kutiwatiwa warikuwa kutiwatiwa warikuwa kutiwatiwa warikuwa kutiwatiwa warikuwa kutiwatiwa warikuwa kutiwatiwa oyo moki oso asiesa loleva yo hanguye ikuwa kutiwatiwa warikuwa kutiwatiwe warikuwa kutiwatiwa warikuwa kutiwatiwa siyimaye angwi siyimaye nkweze angwi siyimayo angwi siyimaye ayi wa yimi zonku eva etoto angwi siyimaye ayi wa yimi zonku eva etoto etera yiwi mpeve ileli kalingi na ya yenyuni etera yiwi ntilolo ileli kalingi na ya yenyuni. Voilà, merci. C'est bon, c'est pour vous mettre à Maboko. Maboko, Milolo. C'est votre télémi. Toi, tu as la caméra là d'abord. Ah, ouais, c'est cool là. La pire espérance que c'est quand on a eu. Orchestre, ouais, yo, moko, ils allaient wapi. Ils allaient mangai. Tu as la caméra sur là, orchestre, yo, ils allaient wapi. Comment on a dit? Comme on a William. Bon, ah, banane, ils vont accompagner. Awa eza ngui folk bazo kompanyenga bazo kwa kompanyenga. Voilà, tu sais que c'est le leader ngui folk, le leader ngui folk azali wapi? Président Kota to Mbappé le président. Tu Mbappé président Kota. Papa président Mora.
Quand tu au président Moda. Au président Moda. Président la caméra voilà. Moral nini pe volonté nini peut saluer que le ami Paul pour accompagner de la mission au le la capacité pour que ça valeur ya tout la sur bango. Ya liboso na tondi na botondi. Ndenge owuti koya awa mpona koyeba pe otala culture ya bangoli. Ngai nazali fondateur pe président ya Ngui Folk na kata Kinshasa. Na mutuna na yo nazali koyanula yo boy. Ya solo Kester Ementie tozali kobenga awa azali ndeko na biso oyo azali kosala te Ngui groupe na ye na kati ya mangai ezala liboso tanga ya pa yi kokuta akutane na ngai président to sololi na intermédiaire ya procureur Paul Munjen initiateur oyo ya événement nyonso ezali koleka to yambaki ene sengo to sepelaki mingi na ye pointe loko ya ezali kosala no ya biso ezali kotambola elongo yango moni to yambaki mpo tokoki kotika ete soki ezalaki azali kokende na nzela na ye mosusu oyo etali biso te nde toyembaki ye te me lokola nzela na ye azali kokende koyemba na ye kobina na ye instrument na ye nyonso ezali lolenge moko na biso yango toyambaki ye tokotaki ye na kati ya Ngui Folk mpo tokoka kokende na eloko oyo tozala biso nyonso elongo. Voilà. Mais tolandaki prestation ya Ngui Folk moko le 27 juillet. Tomonaki ba surprise monsieur Samuel la katuna ba cercle bima ki bloko na ce toit là. Tozota na caméra. Comment respecter population c'est ba toi. Mona ki yango, toyebi ke le faut ozongela sur to mona yango. Alors, symboliquement ma kalsini bozaki ngo la talsa batu, la talsa bangole à rapport ya ba action bosaki mukolo wana. Ou bien à rapport ya cercle obobisaki le sika wana. Merci mingi. Journaliste mituna na yo nazo sepela nango mingi. Pebi ya no pe ezanga kate. Eloko ozomona ke na mikolo ewuti koleka na mikolo tuku mibale na sambo na sanzo toza nango oyo tolakisaki ete bokomona biloko ebele oyo biso bangoli toyebaka mpe tosalelaka yango lokola yo otuni cercueil we yo okobenga cercueil ngai nakobenga yango sanduku sanduku wana nalobi yango sote na linga lobe na Kikongo me na Kingole babengaka yango pa elingi koloba ete bangoli bazalaki na botosi mingi na bawa na bango yango wana opa wana ezali nzete oyo totoboli bakamati mutu bache na kati pe bake kokunda ye ezali na mpe mosika te ezali kaka pembeni awa soko olingi mpe komona yango kaka sikoyo mpe ezali kobima mpe omona yango ekokota mpe kalito ezali kala bino nalingi na tosoka question mosusu ntango yo obetaka musique culturelle ya bangole depo bani musique na kino lelo oyo bavaler wana ozobimisa bangole récompense nini ozomonaki bangole basi bakanisi réellement mpona kopesa aussi récompense ya baartiste ya makasi lokola bino oyo bofomi baorchestre oyo bokendaka koyembana bamatanga bafete ya bangole est réellement bangole bakanisa koreconnaitre ya bino kopesa bino bavaler mo de manière ke bino mpe bobénéficie bavine ya bino na mosala bozosala musique ya bangole. Merci mingi mutuna wana mpenza na kotya isomai na monoko te banda to banda musique mpenza mpo Ngui Folk moya lelo mpo ezwa récompense mpenza na katikati na biso mpenza bangoli na bandeko na batata bamama na bilengo mosusu oyo kokoma na miso bato basali boye eloko moko eza te eloko moko eza te me toyi kosepela na mwa mikolo oyo na kokolowa poso moko soka mibale oyo toza na procureur Paul Munjene nde toyi komona tolobi wi ya solo moto ya ye mpo amatisa valeur ya bangole na kati ya Ngui Folk. Alors tala bangole partout bazali s'il faut lancer bango message moko ya bolingo po ba koyeba ba valeur culturelle na bango message noko lancer. Merci
liloba na ngai mpo na bato baninga oyo bazali mosika basi na mibali nakanisi bato ya lokoto balobaka mingi ete peuple oyo ezangi culture bazali ya kokufa me bino lokola bozali kuna bozali komona biyande ebele bazali kolakisa ezaleli na bango na bokoko na bango tala ndenge bazali kosimba bango tala ndenge bazali komema bango mpe tosenge na bino lokola procureur mpona mondiene asi azwi likanisi oyo boye bandeko botya ye maboko mpo tosi tobundi ti yawe eloko moko ezali kosalema te me elike na biso ezali eke pole lokola asi azwi eloko oyo eliki ezali ete tokende liboso mpe bokotika ete bokotya ye maboko. Voilà, bah, grand remerciement et par le procureur Paul Moudjene, sans oublier petit Nanga Kati, Rami Sangi, et pourquoi pas le papa Augustin Sangi. Alors, tu sais, musique est bêtement, c'est mon quota avant que la carte de musique, toi, ma musique, qui peut permettre que Opa et Bima, bah, on va le partout à Sali, bah, mon yango. Alors, donc, parce que le micro, il m'appelle le moment, bah, on sait où. Ah, ok. Bon, toi, c'est là, bah, Yemba. Bon, voilà. On continue là toujours. On continue. Lende kumatuwa ocho si akikuni pili atumanzi wa yen tulu efi kwangira ibilo to angwinjira gula Jilaka la vile epe endien zangwati yalende pensamo pome wobuni averwati tsawati tiene mbe angwiwo wati yalende le pampensamo pome il est salumi peu mbe wa pute vie to be comme ça coule wa kia kuno wa tsunti itambe itiro lento wa zamanzi ko yaba e yafi fongu ya yuno to ici je me mets un peu farant comme l'anke c'est jamais ma peu farant comme l'anke sure c'est jamais ma peu farant comme l'anke c'est jamais ma peu farant comme l'anke Lanky, c'est jamais c'est jamais ma peut faire comme Mangeli, woba, we got you on the ma. I'm Mangeli, woba, we got you on the ma. Asaya water wonder, woman, we got you on the ma. I'm Mangeli, woba, we got you on the ma. Sure. Asaya water wonder, woman, we got you on the ma. Woman, to wonder, woman, we got you on the ma. Okir. Et c'est
Même demandé à Timana un sur autre. Si on compare vous de Toulouse, à Timina, Wokoyaba, l'imparti, plus, et faut qu'on doive l'auto. Voilà, merci beaucoup, les amis, émission Mogo Pirma culturelle, les amis, émission pour découvrir la valeur culturelle, il y a Bangoli. Nous, bon, comment est-ce que Baouti Kobimisa Opa, Opa, qui a un bien Sanduku, les amis, cercueil ancestral, dans les Kunda Bande, on va commencer à Tangwakala, et on va Bimisiango, les amis, émission Mogo Pirma culturelle. Donc, c'est un peu toujours que ceux qui ont la valeur culturelle, la valeur culturelle, la culture, c'est origine. Alors, aux alliés Bangoli, dans la province, il y a Kwilu, dans le territoire idiophone, beaucoup plus simple. Dans Mangaï, tout continuer encore. Moi, question sur papa. Il y a un Otala, caméra wana. Otala, Mokile Bangoli, nous surtout. Lancer message Moko, eux qui permettent que Mongoli ait la valeur depuis la Bomoko. Juste 1 minute. Il y a solo, et là, qu'on a l'ingé kaka. Na baninga na ngai ete boti kate lokola beutu koyoka ete peuple nyonso to aza na culture te azali ya kokufa. Est-ce que bino bolingi bokufa tosengi ete oyo nyonso akolanda émission oyo abengami mongoli kotika te tia loboko no ndenge balobaka potopoto yango eza na nzungu tosengi mutu na moto atia loboko na ye na kata potopoto wana mpo mwa esengo eya mpe ekozala esengo mingi na peuple ngwi. Merci. Voilà, merci beaucoup. Moi, j'ai mis message de Rolanga à Pessibiso. Alors, nous allons continuer sur l'édition de la Bisso, mais la Rolinga Siko. Bon, bête à ce souvent Zembo Moko. Et qu'on permettre à Siko que tu continues l'édition avec un parti de logement. C'est moi qui a 2 minutes avant de continuer là, mon plateau. Ça qui peut la plateau. C'est parti. Vous pouvez faire un bunda. Otero varankade da pijambara amuya sabankade da pijansaba ae tonsoye je tuwe silibala nda motendere monde ae tonsoye ae yaya tonsoye je tuwe silibala nda na mokundera monde agumenda me je to jolo mengondo tu to yena ye to je to jolo mengondo tu ajolo da me je to jolo mengondo tu yo kere barankare na pijambara amu ya sabankare na pijambara wo to pege tonsoye ae yaya tonsoye je tuwe chili bala ndana mokundera mone ae tonsoye je tuwe chili bala ndana mokundera mane agumi ndami je tu julo mengondo tio toyena nye ndami je tu julo mengondo tio Amenda me se todo lo me gondotio ma o kero vara kade da pijam vara amuya saba kade da pijam saba hae tonsoye wo tonsoye je touche les balanda na mokundera mona ye wo tonsoye hae tonsoye je touche les balanda na mokombe abebe wo bebe wa bebe 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 ae bebe pole mochene aya bobe nda ensange aya bebe president supere aya yege bebe abebe mora bebe ole mole
pole mochene yeye bébé yaya bébé bébé ah bébé yaya bébé bébé ah bébé bébé pole mochene bébé yaya ndaye tsange bébé bébé yaya président super yaya angui folke yaya président mora yaya ami yaya bébé bébé ah bébé 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 ah bébé ah bébé wo wo bébé wa wa 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 bébé ah bébé 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 ah bébé pole mujene bébé bébé ah pole mujene bébé bébé morae 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 yaya ndaye nsange yaya apoline rasire yaya liewumye yaya zeno yaya angui folke yaya ami yaya apole mojene yaya pole yaya apole yaya ndaye nsange yaya ami yaya abebe wo bebe wa bebe abebe wo bebe wa bebe makoma ma yo ya tun wa yo mako yo ya tun olio mengwe ma mikangwe ding olio mengwe mikanda sebe voilà. Très bien, très bien, très bien. Et ça émission purement culturelle. Bon, tu connais comment est-ce que Bangoli va se mettre en musique, et ça journée moko on sur la bango jusqu'à par rapport à ma question, par rapport à Mituna, par rapport à l'activité de Salama, le 27 juillet, la deuxième journée marquant, il y a festival Ngui. Alors, de Rolangai, tout ce qui est pas nayo, le Oyoyo, aux ans la Kinshasa, au côté de la musique, la Kinshasa Bazali Awa. Alors, le projet n'est pas cassé Oyo Zalango, la cadre de la musique Oyo au Betaka, pour que ceux qui sont grands prêtres, il y a Bangole, Bazo Monayo, pas soutenir de manière que vous pouvez musique vraiment journaliste nane sengo mingi akozongisa ba réponse na mituna ozotunanga vraiment nane sengo mingi soki bande comme so ba monanga souci nanga ezali culture on azo sala instrument nanga ezala se dona luka ba soutenir nga so ba soutenir nga na capacité ya ko défendre lokola baninga mususu bande ko nanga bangole o baza partout bazo monanga na défendre bangole kala mais nana qualité assez pour na instrumental nana instrumenté vraiment na luka ba soutenir nga ba soutenir biso pour na école na biso o culture na biso et que ni poso lokola baninga mususu ba instrument ba keni obino obetaka nango o ko senga le ba soutenir bizaka ba instrument ba musique automona ka musique moderne ou bien ba instrument ba musique traditionnelle vraiment musique na kolo ba ken instrument le quoi na bisawa et le koto beta kanangote peut-être cause à la drum na guitare mais reste instrument ton nango posa pour pesa biso valeur ya musala na biso ya musique. OK. Merci beaucoup Bangole bosse belé, vous savez le bambongo, vous avez le bloc belé kitoko. Kitira Bangole lelo o atuka ezako kita makasi. Otala bandeko bambunda, otala bandeko basengele, otala bandeko bateke ba yaka partout so beta musique bango zo sala succès makasi. Même le festival miné les camarades ah la francophonie c'est difficile au moins la prestation à Bangole bisika voilà c'est pas ce que ça va valeur à Bangole été bilo moko Bangole ko bi pesa ba valeur wana té il ne faut pas Jésus Christ a outa lola qui t'a laissé pour ça Bangole jamais en plus bon on peut esprit aux alango que non ozo sala yazo sazo mila ki saye nani bilo ko les gens ça va tout si musika congolais faut que esprit il faut bannir les esprits là. Il faudrait au moins que ceux qui osent valer la culture na otoza muta kokufa ko bata marade parce que pour oboto ba mongolais au faut sakate nzambe atinda kio yemo ko la volonté na yebi pourquoi atinda kio alors luka opesa aussi ba valeur na culture ozama pesa kio le sika wana na kito kabola pela yo sikoyo avant ko tape na yebi que siko zaka kitasa au kuti bande ko misep subali mais to kabola na sikote na beka d'abord ndeko moto sana ye na ko pesa ndeko papa s'il vous plaît papa to ça peut découverte to faire découvrir bino musicien mokope ya mongole azali nakata Kinshasa a aussi notable na Kinshasa ameka pe ko s'exprimer ne fisa ta moi 2 minutes pe ay mercenaire moko oye azo ko sele ko permettre bangole ba découvrir mbote papa na ngai mbote mbingi mon frère journaliste nani ota la caméra wana o se présenter bangole ba yeba ozana ni pe kombonani ba ngai comme na ngai au team innocent na sena yema nzembo na sala album
bao baza na mangai na kanisi bayebi yango bien bayoki yango ndenge na yembaki banzembo eza mwa ebele na lansai mpe bandeko na biso bangole malheureusement soutien comme tel ezalaki mpenza te mais nazali mais kozala na pe ndenge ozali awa bandeko bangole mosusu mpe bawuti mpe na baintérêt bazali mpe angwi folk ezali awa est ce que bozala mpe na likanisi un jour bosala ata mwa bosangani boyembi ata album moko ya bino moko ekopermettre ke ezala album moko boye kotika mpe bilembo ke bangole bayembaka mpe bayembaka mpe na baepoke moko boye tout à fait nauti kosula na mokonzi nauti kosula na ye en tout cas kala mingi te dans 2 ou 3 semaines tokozala na studio alors le tokozala na studio wana na kanisi bakoyoka ngo bakosentir eza eloko ya biso bangole il faut to avancer moko tandima ite ke ngai nakende obima ekolo boye nono nzambe nde moto alingaki obima moto ya ekolo boye. Très bien tolingi bon tala caméra loko za musicien ma vocal kaka ma vocal moko be ekola musa esprit ya bangole ki réellement koza musicien bangole merci Vera lilo koso apafiwa Vera lilo koso apafiwa Vera lilo koso apafiwa Vera lilo koso apafiwa Voilà, merci beaucoup. Et le bini voilà. Amoni na kati ya famille ngai na bima ndoki balubi ndoki ezali kaka ye siko ler ngai na kufi sima na ngai batu bazoti kolanda kokufa boluka ndoko yango ezala inani mokile todi makambo ebele ndeko langa mpe la moni mpoza liloba yaka ndeko nayebi ke toza émission bo purement culturelle ya bino alors tala bangoli message ezali par rapport ya journée culturelle bangoli tosala mangwi et la musique bozo beta ba difficulté ni oboza nango pe bozo sirani na bangole pour que musique bo beta kende liboso. Merci mingi journaliste na mutuna na yo nga nazali parmi ba yembi na kati yango folk. D'abord merci pona monsieur AG Paulin magistrat Paulin na oya salipo émission Salima. Yami bale toko pesa merci na Godé Mafu oya zani na Londres ayela biso ba tricot otozo bina nango sima ya tricot ayeli su ba mama oyo ba soutien ezoko kaka te Cyprien Pela asombele biso bilamba président na biso asombele biso bilamba ezoko kokate yango na sengi bandeko na biso baza musika culture bangoli biso na kisato dosi mango ementi auti mangai azana difficulté ya biloko pe na mangai biso pendenge moko soki moye zali nzambe asunga bino bo connaître bo kanisa biso bo kanisa yepe na mangai bo tala pe ba mama oyo tala ba degré ba mama oyo ba jeune fille ya bangoli balingaka te sikoyo ba mama oyo bato tikala na bango bato bazo sima culture bangoli na kisa ba mama oyo ba veve na ba jeune mama bazali wana bo sunga biso à part guitare na drum le reste ab instrument tozanango po na sonnerie mais sinon tozo sala traditionnel mais tozana posa biloko wana po na sonnerie omoni instrument zate mais po na sonorisation alors merci po na bandeko baza musika merci po na journaliste atiki misala na ye ayepo na ko accompagner biso c'est-à-dire azape na kati ya makambo yepe soki mwa ezali akosopa biso pe mwa ndemopo musa ambise kene liboso yango na zaya nango yango wana Voilà, merci beaucoup à la grande famille Dewa, la grande famille Iba, la grande famille Osoloko, la grande famille Jitobe, la grande famille Ebele, à Bangole partout, Bozali, et pourquoi pas, na Toti Oku, la famille Oku, en tout cas, na Ebike, assistance des Amakazi, pourquoi pas la famille Sangi, petit Nanga Rami Sanga, d'autres, Masole Kitoko, na Yemoko, le procureur, Paulin Moudjene, en tout cas, ma idéologie, eux, fait que les musiques, de manière que Congolais, Topé Mongol, tout ce qu'ils allaient à ces plateaux, comme la Souka, na Otika Blosko Miko, na la Silisi. Les émissions purement culturelles, beaucoup de gens s'abonnent massivement à la chaîne de ce modèle officiel. Bangole, na koye babino, na katia émission, boza ebele, boza bambongo partout. Excellence Jean Nganga, premier citoyen commune à Kimbaseke, beaucoup de Kimbaseke, boza mongole, boza ebele, boluka kocha poa, bosunga culture à Bangole, ba musicien bazali, ba musicien moderne, ba musicien traditionnel bazali, bosunga de manière que ba mettre la musique la bango pour que na kitoko lorsque siko biko de manière que ba de retourner bango ne sikoyo ba mettre la musique kitoko bolanda et la musique ba setre et que beaucoup de aussi ko sunga bango boza ba poto partout
Botobunga ba identité c'est parce que zo bossa na ki ozaka mongolais. Ato bossa na Kinshasa yeba ki oza mongolais. Ngayo naza mongolais, naza fier na kozala la kati ya tribu na ngai. Alors wapi papa bozali wapi? Boye basé boko ensemble hein. Oyo ba biloko bosala ki sala ki wana na mona biloko boleka kabu ba sima ba. Mieti mo pueblo sango tangia karalame. Mieti mo pueblo sango tangia karalame. Ambora ye wonte ove inte otole sa. Mami yeme milangwi kodrova ye. Mieti mo pueblo sango tangia karalame. Mieti mo pueblo sango tangia karalame. Amora ye wonte ove inte otole sa. Miyeme ngwe kodrova ye. Oh, wasa prindengo, aye, de asamarindengo, ma. Amora ye unse o wasole sare, mimi ye mo mengwe kulozuro vaone, be maya misila me peve ya keti ye sason yanturo, aya misale me peve ya keti ye sason yanturo, oh wasa prinde, de asamarinde. O wasa pwinde, de asamarinde, tiye beje pa yumawo, amane je pa yumawo, te fonte ye meje pa yumaye, amane je pa yumaye, tiye weje pa yumawo, amane je pa yumawo, te fonte ye meje pa yumaye. Ama meje paruma ote aye emere ya ye onji saudi viejewe emere ya ye onji saudi viejewe oye onji saudi vie oye o kami maleke wati alewe ami peche nso amaleke iwori mi mepewe to isa oye yo onje santi vieji abo oya ya eje munte te oya ya wente aye ayaye onji santi viejente ayaye onji santi viejente oyayo onji santi vie wa oya ami after me ye wa me ale we am imperative ayamune wati ale we am imperative ayaye wa mele we am impayente eje ujo ye ami yemanye siwaya ye meya abale ba we pawe yente ya siwaya ye atale ba we pawe bumayo oya ye Varote, menti varote, menti varote, menti varote, ranguio, menti varote, menti varote,
Angwe tivarote movarote tukantama angwe ankuwa manduro angwe ankuwa mosiriwa ashapera mokeno handa nsangi ramise yele mitivarote ntivarote oh amale mitivarote kamila tivarotero ndera kativarotero innocenti mativarotero polo mojera tivarotero yaya ndaincha tivarotero mimi aramis mitivarote tivarotero mitivarotere mama mama miyansi mon père c'est un tangi en cœur la main miyansi mon père c'est un tangi en cœur la main amuramu wiya wa veinti wa tolisa mami mi ye mengwe kulovruva empake awea mojendo me pole mojendo me pole ementi mi mokumi yente ejeni yuoto yume mi mpake awea ementi mi mokumi yente ejeni yuoto yume mpake empake awea ankera na mwati yewa yinti wa tintili sawa ke wela wa ementi yenti atimi kami wela nzia ayo ife brakera yintanje miloku mpake awea ejereto yume mpake ya amana nejereto yume mpake awea mojendo me pole emetemi mokumi yente ejeni weto yume mi bake awea emetemi mokumi yente mama anti walanzia angwi ma walanzia moye neke ko walanzia atuwa mi wayi wa tuntiri sawa ke wela wa mama angwela nira me kongana opio ko nilanzia ankanti andilanzia onti amanyime asimina mosino nka angwe ejeneto yume mpake ya amana netereto yume mpake hawea mojendo me pole mojendo me pole ementi mi mokumi yente ejeni yuoto yume mpake hawea ementi mi mokumi yente iye ntatani ntorkeji yenne iye ntatani ntorkeji yenne iye ntatani ntorkeji yenne ayana kaye jewe piyum angwi ayana kaye angwi we yense yense vene lonke diye jewe payume mpake awea menti ye we jere payu pola ye ve brakera ye nzanje mno kunanzia mawe ntizovai ntesem angwi ya onja inte onja ivwe
si tra diena ntile kontiko sasa ye jene to yume mpake awea apole me jere to yume mpake awea moje ndome pole moje ndome pole emente mi mokuni yente ye jene iwe to yume mpake awea emente mi mokuni yente ye jene iwe to yume mpake awea Sapwibengo oh nze asama hinde wa awe o wa sapwibengo oh na sana minge awe apole yono kakume mi paki awuya apole jele to yu me mi paki awuya mo jene swele to yu me mi paki awuya apole jele to yu me mi paki awuya moje ndombe pole moje ndombe pole moje ndombe pole emete momoko meyente ejene yeto yo memi pake awia emete momoko meyente ejene yeto yo memi pake awia kana moko mawa motabwa masankale kana mume mona ngeve motabwa masankale kana me kuma wa motabwa masankale mama mama kwisa apapa kwisa kalange me kuma wa motabwa masankale kalange me kuma wa mutabwa masankale 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 kala mume monangeve mutabwa masankale kala mume monangeve mutabwa masankale papa kwisa apolo kwisa kwisa kana mume monangeve mutabwa masankale kana nyeme kuma wave mutabwa masankale kwisa wa kana ngeme kuma wave mutabwa masankale kana ngeme kuma wave mutabwa masankale kana ngeme kuma wave mutabwa masankale kwisa ayaya kwisa kwisa kana ngeme kuma wave mutabwa masankale kana ngeme kuma wave mu awe kana ngeme kuma wave mutabwa masankale kana ngeme kuma wave mutabwa masankale pole mojene mucha wave mutabwa masankale ndaye nsange mutabwa masankale more mutabwa masankale engineer asir mutabwa masankale ndaye nsange mutabwa masankale pole mojene musabwa masankale yaya pole mutabwa masankale ma hangu ifoke mutabwa ma ae kwisa ayaya kwisa kwisa ayaya kwisa ae kanageme kuma wave mutabwa masankale kanageme kuma wave mutabwa sikimintente oyuti keloko komve na sinikirindanya oyuti keloko komve na sinikirindanya me sikimintente angwie sikimintente oyuti keloko komve na sinikirindanya oyuti keloko yemvonko sinikirindanya pole moja atama mvyo mvonko nduwe simpe onduwe ne opolwe ndubika mvazyo kuno polwe ndubika ovyo mvonko oyati keloko komve na sinikirindanya
oyo tikeno ko komba na siri kenindanya sikimi ntanta so sikimi ntanto angwie sikimi ntante yo sikeno ko asini kenindanya oyo sikeno ko nko mama mwe nkwe pole mwe nkwe apole na tamu mve nkwe ya mwe nkwe apole mve nkwe ala tunanya mangwi ngama hivi tanya tio yoye mentendo ndongwe kaka pole monje na tamu mve nkwe ajoko oyo mokena koko mbeno yo mokena wi asike wi alandia mve nkwe apole monje na tamu mve nkwe ya mve nkwe apole moje mu wacha mbe mengwe ya ya anguye sexulake anguye yana jura mwage silile mbune ewaye agwande tapole Jana yiwe ye waranguye burumjire abara ko kwagetiriche esara pagwe kume ye sikibisige aguye ye awe Haravera tulengri yuazi nondo na luvi na TNT. Haravera tulengri yuazi nondo na luvi na TNT. Azina ngwe pa ko weme. Avina toile to ba usta yumpumi yuwe. Etuwa nkomfu fura manangwe koyo. Asile ya wakioyo. Asile nje wakioyo. Nyanko chawa yoma woya kila foto yoma woya kila foto andundwangui ayoma woya kila foto yoti woya kila foto emetia yute tuwa wura tubinde emetia yute tuwa wura tubinde Ntatwa via yon kontwa atia yon kontwa amente yotitwa wora tubinde amente yotitwa wora tubinde ala vera tulengri yuashi na lu finenti o ashinangu apa kuwemi savine tbale tbambe chayo empumi yuiwe etba ko fura manangu ke yo atile yawa kyoyo atile ngen wa kyoyo
nyanko chacha oyo mowa yake la fote yo mowa yake la fote oyo mowa yake la fote yo mowa yake la fote ami ayeye emente yo tetwa wogora tebende ami ayeye ami mayeye amana ne yo tetwa wogora tebende ayaye ayaye oya yo tetwa wogora tebende Bon, voilà, nous sommes arrivés au terme de l'édition de Moukwalelo, émission purement culturelle, la cadre, il y a valeur, il y a Bangol, aussi ici, édition Moukwalelo. Vous continuez à s'abonner à la chaîne d'utilisation de l'école officielle, la chaîne à TNT Awa. Nous avons chaque jour à Shalom TV, chaque jour à Miel Télévision et Absi Télévision, et Absi Télévision. Sans oublier, moi, Télévision avec les 4 chaînes, là, plus YouTube, c'est qui fait 5 chaînes. Beaucoup de gens ont de confiance, partout, beaucoup de gens ont Abisso Tokoya. Bandeko bateke, bandeko bayaka, bandeko basengele, ba politicien, c'est maintenant la série de aussi quand on décolle les arbres, la carte de valeur culturelle. Les politiciens bon silicaté. Semaine prochaine, nous avons des politiques dans les alaka, mais semaine où ils ont semaine purement culturelle, c'est parce que tout à l'heure qui ça deuxième journée aux alaki, journée culturelle, deuxième édition journée culturelle, oui, et c'est vraiment semaine autosi sala bango malgré que bandeko bateke, ba bateke aussi contre la carte de semaine en rapport il y a ba concours traditionnel, ils ont mettre makuna espace mind mais beaucoup plus c'est la commune en scellé. Ça a été plaisir pour moi. Merci Benjamin Kilunga. Merci Wilfried Samba, papa Banebele. Pourquoi pas na écrit dans ma tête, dans ma famille, Bangol, tout ce que vous allez, dans Mangaï, partout, dans ma pote, dans l'Europe, partout à la diaspora. Bon, continuer toujours à faire sa confiance dans la culture à Bangoli. Bon, si Moussa Pimo côté, et ça, Moussa Pimo, puisque Moussa Pimo côté, on a la facilité. Jamais après ça, la vision par Moutoumoko, mais tu es belé, accompagner la vision. Merci dans le procureur Paulin Moudjeni. Azali mutu ozabe apesi makanisi akwape ko zape motema likundu abobe mongo na ye mais andimi ko tia ngona je parce que asunga culture na ye ezali loko ko gagner la quantité apaka ka bolingo azoluka mais bolingo na ba ko za ba poto bokini ba leli ba instrument awa ozala moi micro tindela bango madrume sunga bango si réellement ko za mongola solo sunga bandeko na yo. Allez dans la présentation. Je vous retrouve prochainement dans l'édition de je vous aime beaucoup plus. Bye. Le DG valable. Betambonda. Yokeloko. Hey, Zambé Nanga. Icheru Changoyeyo. Krapa Milimo Abozambe, le maître deuxième dan. Vira Chaba DJ, Seigneur, Nabaïde, Nabango, Sentir Rouge. Ingénieur Ben. Besanga Makamora Bin Samondati. Alain de Wakakaka. Moi Naba Maman. Hey, je m'appelle DJ Neo 280 Giga International. DJ M16. Mokonzi RTGA. Makosimeno. Emenumano. Mutema ya Mama Adel. Tous les cas. Alain de Wakakaka. Mwana Mama. Alain de Wakakaka. Mwana Mama. Alain de Wakakaka. Mwana Papa. Ale beta mbonda. Mbonda ekolo. Mwana Mama. Ale beta mbonda. Mbonda ekolo. Mwana Papa. Ale beta mbonda. Mbonda ekolo. Mwana Mama.
Simba meneka ya jatanga toto didolo kele kwe toto didolo kele mfanga titundo simba Nundo kandoli langa jambu mbagi kambagi nga jambu Muna jandu kivemba lasa Jefer keshe ya makusi menwe menu mani Oba tudi di paka siwa muna pelefi Ipona lendiwa Papa ya bana journaliste Akangana monda temo kipa papa DJ Rougi yeyo aleli Alendiwa kakaka mwana mama Alendiwa kakaka mwana papa J'ai la patrie, mon écolo. J'ai la patrie, comment bakaya bakoko. J'ai la patrie, comment bakaya bakoko. Kongo ya Kimbangu, Kongo ya mama Kimpavita, Kongo ya Kasavubu, Kongo a Kongo. Atandele Kongo ye Kobonga, atandele magambo ye Kobonga na a Kongo. RDC eloko makasi. Alendiwa kakaka mwana mama Alendiwa kakaka mwana papa Alebeta mbona mbona yengolo mwana mama Alebeta mbona mbona yengolo mwana mama Sangu ya pakiti mazono Mbele tule Kuya futi tikengele wana muimbila tuna Oyo mboka nanga Mkongo nanga Kongo ya Lumumba Mkongo nanga Kongo ya Kimbangwe Mkongo nanga ya Kipavita Nena ningo kwe Isabe